ya bokoko ya mboka Congo. Kata mususu ata ya libaya. Tozinde oyo. OK. Émission ya bokoko botala ndenge lobaki soki lubuku suka. Kuma village, Moramba Roga Roga. Merci beaucoup Balandi ya émission Elubu ya Bokoko liboso ya caméra ezabino ndeko mwana nzili pe kalo kalonji liboso ya micro c'est ton nom esthétique mbemba papa na betipe papa na Naomi lelo to na kati ya émission Elubu ya Bokoko. Bonjour maman Ziza. Bonjour papa. Lelo on c'est l'absolu na kati ya Elubu ya Bokoko. Nazolambela bango misili lambisa kokauka. Merci beaucoup, tout le monde. Mon appel est Maman Ziza. Matisse l'absolu Awa.
balanda biloko nini osala songo lelo misili naza nango tomoni misili mbisa kokauka danger ngolo naza na mafuta nanga danger nguba ai ndembi tomati naza na pima nanga pe bicarbonate na ngai ngwa nanga pe yango. Merci beaucoup batuna paka pe ba mona peleve ba moni biloko nini oyo mama na biso Aziza alambela biso lelo misili na mokalu ngolo danger. Merci beaucoup Inspiration Saveur Culinaire pe chef Lady NKTV Voice TV hein talakaka mona nzili tolanda bango sima. Émission et le bout à Bokoko. Maman, c'est ça, tout sur le tapis de moi, misili matili kolo. Étape to komi nazo na komi ko sala misili na ngai. Po misili ava kolamba ngo fuko longola nan banzete oya makasi. To kata kango boy to longoli banzete likolo wana. Après avant na kokata misili na ngai na ko tsango na moto na ko tokisa na bicarbonate. Bon ce qu'on se onde. Na ko sokola na zolongwa na mito avant na kata na sokoli na après na kati. Sotole misili onani. Misilo bozoli yango na mbisa kokauka. Nani lisusu? Na mbisa kokauka na tiena fufu ya manioko penza lelo penza na asi cordon wa e indi na oka ebe. Merci beaucoup batula paka pe ba mona peleve ya kalo linga ka bera okibadila na ito so mwana nzili pa olia badiango. Mwana nzili kutabia lelango fa nyema oka na fukwanga la obebisa ji. Tengane no betengano nyema na kwa nani na makao. Ayo nyema no na mwasi loboko na makao menga oyo penza mwana nzili alobi lelo penza fa travailler. Tengane pa kalo. Ah, kasi kalo kutakolobereza te déjà siba eba ya mukonza konyema. Ya sola. Merci beaucoup batula paka pe ba mona peleve ya kalo balobiem yende anyema. Merci beaucoup batula paka pe ba mona peleve na kati ya émission Elubu ya Bokoko. Mama sisa to ko étape ni siko. To comme l'étape papa na kati na sokola misili na ngai na kati yango awa siko na komi na étape ya kochango na nzungu. Est-ce que tu na nzungu wa? Nazo tia na nzungu. Merci beaucoup balani ya émission Elubu ya Bokoko wa? Elubu ya Bokoko. Ya Bokoko. Bokoko tia na nzungu na kozwa batokisa yango na bicarbonate. Bicarbonate naza kotokisa yango po elembisa pe yango ebimisa yango pe vert. Mai ya bicarbonate wana na kosopa yango ntango misili ekoloba bomona tie bicarbonate na ngai. Na tie bicarbonate. Après kotia bicarbonate na kotia mai na kotia na nzungu na kotika ta 30 minutes après toka après na kosopa mai wana na kosala bokomona kaka ndenge nga moko na kosala. Merci beaucoup chef Lady NKTV. Olekisheni chef Lady. Aleke musika na omeme likolo yekuta na sena nga. Bese ngande. Musika. Inspiration Saveur Culinaire. Aza kututo azmike. Merci beaucoup mwana nzili tolenga. Comme on dit à ton tolanda lisusu mama na biso mama Aziza na kati ya misili to ko étape nini ya papa aya na to comme étape na sokola ki misili na ngai na komi sko étape ya kokata so ozana koni ngana mtabandi lobano na kibona ndio kata lobano minisi kata mite kwaza mini elamba mite kwa lelo yelamba ebelo na seki mini ke taka minkuni batela kaza mite kwa mera mite kwa ya mite kwa merci beaucoup balandi ya émission Elubu ya Bokoko boyokini mama za ya menteko vela ngako kodia nzombo tala kaka yeyo mutono mumbala yeyo Aziza beti ha mimi nini lobano mitekwa mbala tena za musuku mitekwa loba bisoso mto mitekwa yediaka mitekwa yelamba lelo efindi lelo ya mkuti yedia. Merci beaucoup batula paka pe ba mona peleve mona nzila toleka. Émission Elubu ya Bokoko mama Aziza ngaka mwana ba noir wana esu ma mayo ndire ma fleuve ma laki o ma laki za ma ya mwindu te za ma ya bicarbonate za bicarbonate na chaki nde comme sango couleur na chaki pe garder vert à misili na ngai après misili kolemba na kosopa mai oyo na kotia mwa litungulu na ngai mwa ndembi na ngai mbisi na ngai na kati misili na ngai Elubu ya Bokoko yango nazolamba asuva. Merci beaucoup mwana nzile to c'est la ndenge. Merci beaucoup balani
balandi ya émission elubu ya bokoko mama sisa tokomi na étape ni sikoyo tokomi na étape na moi misili na ngai elembi nakomi kokita misili na ngai nasopa mai oyo mpe nakopase nzungu na ngai nazokitisa nakitisi misili na ngai sikoyo ozosopa mai ya nakosopa mai na nga mai nazosopa ngo kaka na kati ya bassin oyo sopa yoka misili kudia kusabalala batoto ya nani oyo se batula mpaka pe bamona pelefe mona ntile ya ntongo toleka balandi ya émission elubu ya bokoko mama sisa tokomi na étape nini na émission ekiti tokomi na étape ekitaki nakomi kofinyafinya yango natokisa misili na ngai na bicarbonade nalongoli mai ya bicarbonade wana mpo bato mosusu ba estomac mwe mpe etikalaka na kati nakofinya misili na ngai apres kofinya misili na ngai nakozwa biloko na ngai nyonso litungulu na ngai ndembi na ngai ai na ngai mbisi na ngai mafuta na ngai nguba na ngai nakotya na kati sikolo baboye batula mpaka mpe bamona pelefe kandenge tonola bakaka posa yakosa nzola nzambe merci beaucoup balandi ya émission elubu ya bokoko mama azimake tokomi so na étape ni sikoyo tokomi na étape na kati épice na kati balégume na ngai sikoyo nazorape épice na ngai nazorape mpo nazwa mwa talela kokita misili na biso elianga ta mingi te yango na profite na oyo tanke misili eza na moto yango nazorape ai na biso deya na kati tomate kati ndembi na rape ai na biso yango wana nakotya pembeni apres kokita misili oleki chef ledi naleki na mosika chef ledi ngam na oloba te ye mta okoto duti yo ozokuti badiplôme oyebiki chef ledi azoba diplôme chef ledi nayebikosokotuna nga mbala azoba brevet ya mystique naleki oleki yo oza na se na nga na likolo olingi nini merci beaucoup inspiration safaire culinaire B52 la mignonne officielle mwana nzili ya tongo ta balandi ya émission elubu ya bokoko kande bomona biso tobaka polepole nzo mwenu mama sisa tokomi na étape ni sikoyo tokomi na étape nazotya matungulu na ngai ndembi tomate ai narapaki pima nazotya na kati mama na ngai ye oyo posa ya kolia yango te apres nakozwa mbisi ya kokauka na ngai nakotya na kati ngolo nyonso nazotya na kati oyo eza ba 10 euro na mikili apres nazwi pati ya nguba na ngai natie na kati mama na ngai pati ya nguba na ngai natie apres kotya pati ya nguba nyonso otya mbala moko nakotya mafuta na ngai ya mbila danger yango fola maoka na mbila mpo eza bokoko natie mafuta na ngai ya mbila mosusu apres nakotya mungwa na ngai elubu ya bokoko bosakanaka na koniema ndenge cordon na ngai ya roger azotala bolobi nzambe napumbwa nakoma ndeke mpo naniema biloko ya elubu ya bokoko oyo kitoko wapi mosusu etieli nini esili ya mbisi nde kaka nde merci beaucoup mwana nsili toleka balandi ya émission elubu ya bokoko mama sisa tokomi na étape ni sikoyo tokomi na étape na otala nzungu na ngai tala natali nzungu na ngai namoi biloko na ngai bile ya bokoko ebeli nakomi sikoyo kokitya nzungu na ngai ebeli papa merci beaucoup chef lady NKTV bainvité na ngai na présente bino bilia na ngai bon appétit merci allez mangez bolia bon appétit merci beaucoup batula mpaka mpe bamona pelefe awa tomona ndenge nde nalobaka ke yakalo anyema badila bomona kaka bino mo bomona baspectacle misili na biso tokose chef lady NKTV Voici TV officiel B52 la mignonne appel inspiration safaire culinaire tala ndenge bakoniema
boya boya bazui wapi boluka mona nzili ntongo ye wana konyema misili ye wana cameraman na biso pe mama na biso ayeko nyema na ya kalonji ye wana cameraman na biso msuso talande ba konyema Badila avec Misili au maman la bisom Aziza Abeti. Gracias sponsor notre officiel c'est émission Mosaka des malheurs modernes Petro Bika Kebomoko tozala lisanga moko tozala na bolingo na kata bolingo nde lisanga ekotambola kitoko bato mitima mabe bo la pembeni bo elote quand on seti memba albake batula mpaka pepa mona peleve na moni bilia oyo posa yakosa nzola nzambe. Merci beaucoup balandi émission. Moi c'est émission Elubu ya Bokoko. Botali ne bande na biso. Baza mon anzila. Babi azo marqué trop. Ni azo marqué mon anzila ba non. Trop de caméras. Les lobo sentir nana o mania. Na ba wan sotu. Yakalo la kalonji. Merci beaucoup mon mutuna mokia bonjour maman na biso. Bonjour papa. Na ebité na kacha bilie oyo. Sentiment no ndeni ngolieli ba misili oyo. En tout cas na yoki pensa dom somo de lengezo mata. Tikolo baboye. Ezo mata penda ko mata. Yango zo betela mo makuti. Somo papa. Merci beaucoup. Ngala suksaka pa yemoko yakalo galonji yo non nyima non. Bonjour maman. Bonjour papa. To mono ka ndenge ozo nyema misili. Oki ondeni. Papa mwana lo bakutu ezate. Tikolo baboye. Na pema yelengi moko na yokia. Na kati misili yango. Ah bilo boko sa boye. Ya solo. Na yokango te. En tout cas oyo vraiment ya solo merci beaucoup toi ça qui de la bunya ndeka baba bande so ka balo baka na bandu balo baka nini mama azalo nini minteko merci beaucoup à toi ça pas mo comme on nzili ya tongo to baka ke mon nzili yebso son sentiment de zula kata misilio bilo ko dans un fort tikolo baboy na liangu na mekango une fois kanga ma fort do ya solo ya ko so kanga makati siko. Merci beaucoup Balandi émission Mosi émission Elubu Koko pe na bosalite sponsor officiel c'est émission Mosaka des malheurs modernes oya sala ba moyenne époque lelo bato kini na kati émission na biso baya kaminene yakalo yo zala calme kubanga Chile ozomona kaka awa ndeza ravi kune tonde musotika na nzungwa ba ochela yemo liyebo biso tobeka liyebo zola mbo ambiance balia kaka so ye munene tese ko za ko lokama chef le dit NKTV Voice TV officiel tala ambiance boye azala ko temsute mazele ko beti o bangani alors appétit to mena ya pembe na ya pembe no yoga bango yoga mutuna chérie na ye abia zo pembe soki yoga maham tanti na ba alabaka sana ni mais comme sunani mama ko kama mutuna chérie na ye ko kama chérie président na musala tala makao mutuna président na ye boko président basi ma président beta aza président na autre nanu musale silite to yebi la bongisaka chelele na tiki otikia ma concert otala nana longoli tenite azosimba président na yena nzoto boy moseka vanda na yo umela seko moseka vanda na yo umela seko ozolia bien ezosimba bien umela seko danger oshuwa kutute ya solo umela seko merci beaucoup chef le dit NKTV pe mama colonel pe Voice TV officiel inspiration saveur culinaire ezala na ambiance c'est grâce à émission Mosaka des malheurs modernes ya boye bazui wapi tozala jaloute moninga soko salelo ko malamu tobetela maboko mona nzili ya tongo na leli merci. Merci beaucoup, c'est Batou Lampaka mon appel yakalo kalonji yakalo
Obi bana poto balela fort. Bon, nyonso makambo. Tikolo babo. Bomoko toujours. Bomoko toujours. Hein? Toujours bomoko. OK, on est émission. Et pas Amiza. Il veut bien Amizi? Azmak. Ayo peut c'est Amiza Amina. Collègue nanga musala Azmak. Azmak. Ndemutu. Alambi moi. Noki abenga na ba terme na so mite quoi, so mite. Mite ku. Bon. Na munoko nde makambo. Danger. Donc yango ni mela nango badila. Nyema yango nazo nyema ko. Ya kala ko nyema. Yango comme d'habitude. Merci beaucoup, c'est tout le monde qui m'a appelé. C'est ton nom, c'est qui même papa na petit papa na rete. O bozo mona na kati ya émission na biso lengi wapi. Awa ne biso to lire na biso. Awa biso mama Ketia, o ba nini ko? Mama Ketia. Hein? Ketia mona tantini moseka. O mikolo awa sa ba succès. O lo ba na. Tuka. Chakuli hiki. Ni hatari. Yantari. Manake hivi bena kula. Amu ninge muchungu. Muchungu? Amu ninge mubukali. Manake bena kula na peti moya. Manake siyuwe mama Moseka. Unafanya hivi jua nini? Batu banayua kuipika chungu hivi jua nini? Manake ikusafi sana. Bon appétit. Merci. Merci beaucoup bana chuka chungo yeye. Banasema nini? Anakuya bana kuya pa Serge. Kama invité ku agana telemaka pembeni anaoga kanchunga lega sita kula lega kaipa ona sema kama ona kanchunga ona somona oyo asa voisin na biso aoga ka ba solo na simandaku tokangani ba miri et ça les solo ça le commentaire non. Bon, très bien. Na Swahili sema Swahili na pia nasikia lufu na nipita ana pia il faut ni kuyeto. Kuyeto. Donc mère apika bugali mwiko très fraîche. Suye kama ko bugali ya teke élastique. Mais beaucoup la bonne petit. Alors bravo. Merci beaucoup. Toi ça qui te rabunya ndeko Serge. Non. Le voice c'est ça. Ambiance ya boza la raté. J'ai pas vu les piments. Les piments Pilipili mwana kaka pale vidéo que kanga mobile. Pilipili kanga mobile. Comment nango? Non, j'ai pas vu ça à la table. Ayana. Merci beaucoup. Ça rend ambiance. Ils sont comme ça. Oyo comment na yeliebo. Yebo. Zola mbwa. Balobina bino oyebaka kosukola. Merci beaucoup toi ça qui te la bonne. Comment ni ka ambiance na biso ndeba ne na so ba onyema kaka badila. Biso to lire na biso. Grâce à Emoko, émission mo sera démalé moderne na pe cordon na biso ya Roger Leponda. C'est Gino de mon compte c'est quoi ta viva britale. Toti kibino émission avec croise la kebnon de kotono esthétique mbemba papa na beti pe papa na rite. Liboso ya caméra c'est Emoko mwana ndili atongwa ko nyema pe ya kalobi nyema. Merci. Naoki mamu solo bini olia nenda kuti makasi nenda kuna olia te na tondi makasi net kana lia nenda kuti lelo pe na lia kitoko makasi ya solo te blo musu ona otya musuwa ya solo yolo bini mamuna Jumukuta bikola. Ojumuko shobani Jumukuta. Ojumukuta bikole ali suna palette like sibongo Jumukuta bikola chama kuja kumbeni omwe mambo lugi mambo na lukeli bango ko mama obini mumere en tout cas chita kuja tena goma pana chita kwa mama na bakia paka pa ni prepara mwasi loboko Merci na tantine Moseka en tout cas Nzambe akubenisha tena ni kwa kukwambia to Nzambe akumbaza uje Abigail mu Bible. Merci beaucoup Nzambe amubenisha bibi yango balobi kande boso mona kaka ambiance mama yobolo bana kiso uza msonge lo babe msonge na lo msonge tukane na disanga libungi be le ba kisonge lelo to badi Michelu le kumito yukumishiba yume badi makayebo na bikuanga tukabiku be na sanga bikile badi ano baya ya badi ano yeyo baya ya mona ambiance. Merci beaucoup bomoni kaka nièce na biso biso to liaka na biso et pas attention na biso Moseka mona nzili tonda sokali caméra na kaloka lonji mwango lobeza te tala yeyo tala libumne ezongi tantina bana mystique balobi émission kufateza la kaka ya lobeza te. Merci beaucoup mona nzili babe kufatea wa bungi saya bungi Nzambe
ya émission elobo ya bokoko tomoni tokomi na suka ya émission na biso mama ziza koexplike biso ndenge nini obandaki mpe nde tokomi na suka tobandaki nazalaki na misili na ngai nazalaki mbisa kokauka matungulu nguba pilipili mwa ndembi tomate ai na mafuta mbila. Merci beaucoup balani ya émission elobo bokoko kande biso tolobaka awa na kati ya sponsor na biso Moseka de Maleo moderne tokomi na suka émission na biso bomoni bino moko ndenge mama na biso abandaki misili na ye na minute oyo ebongo ne bine na robenga komola hotel lobona mnoko boka nanu baka nanu mitekwa yelambi mitekwa efindi za manyoko mkutu yela badia mbote mkutu badia kena Paul Kena Paul, maman la biso le Kena Paul. Merci beaucoup balani émission et le bois boko tokomi na suka émission na biso kande tokobo sa la tête to merci na biso et pa yemoko Cordon Abisson, il y a Roger le Pondapé, Gino de Moukota Sekwata Viva Brital, Chef Olidi NKTV, Voice TV officiel, B52, La Mignon, Ape Mama Colonel, Obalanda Gibson Akati, émission Abisso, Peli Bosso, Caméra, Tosana et Mokonde Konabisso, Kalo GP, Mon Anjili, Oasimba Kibilili, Petono, Estesi Mbemba, Papa na Betibe, Papa na Riti, Oyasimi Micro, Tokomi la Bilon Nambalasima, Maman, Pesa Tama Bon Appétit, Nabaïba, nous sommes les Bilon Navino. Bon appétit, na Pesi Koti Nangali, Mbote, Tantini Mose Kambote, Tane na Emunena, Nazaki. Merci beaucoup. Nous avons dit que pour la sponsor officielle, c'est émission Moseka de Malio moderne grâce na epeto bosani pété. Bomoko tozala bomoko partout tozala biso na biso lisanga moko. Merci beaucoup to kuté na vidéo na numéro Yassima. Merci bye. Émission Bokoko, Botala Nenge, le Baké, ce qui le beaucoup, Souka. Enfant, une émission de Christelle Boloka, à suivre chaque samedi à partir de 10h sur Tchak TV. Bonjour les amis, savez-vous que les bonnes habitudes pour prendre soin de nos corps, les bonnes habitudes alimentaires et sportives que nous développons en étant petits influencent sur les habitudes que nous aurons tout au long de notre vie. Alors voici Enfant en forme, où nous allons bouger, nous dépenser, apprendre sur les fruits et légumes, apprendre à manger sainement et apprendre à prendre soin de nos corps. Enfant en forme, c'est chaque samedi sur Tchak TV avec Christelle Boloka. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle l'émission Moseka de Malewa moderne. Break, the shadows start to fade.